innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi boye bona muna bolandi ya journal ya pepe pona pepe info lingala mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mito fongoli basangola biso pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki mokolo mardi 23 août nouvelle usine ya traitement d'eau ya régie des eaux kuna na Lemba Imbu bolanda commentaire ya élément. Mardi 23 août 2022, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré usine ya production d'eau potable ya Sikakuna na Lemba Imbu na périphérie ya site ya capitale. Yango eza situé na trentaine ya kilomètres ya centre-ville na confluent ya ba rivière Njili pe Lukaya. Usine ya traitement d'eau ya Lemba Imbu ezali bongo na capacité ya production ya 35 000 m² d'eau potable pour la première phase opérationnelle et Sengeli est atteindre 2 fois 85 000 m² d'eau na troisième phase na yango. Usine Oyo eko desservir na premier temps par commune populaire ya Njili pe ya Kimbateke et pa yuapi dessert en eau potable ya régie des eaux et causé la kabango ba problème depuis ba décennie. Régie des eaux ako érigé ba gros collecteur na circuit à 30 km jusqu'à Ibia quartier Njili Saint-Thérèse avant et se connecter na réseau domestique préexistant na ba phase 2 P3 usine ekopesa mai na ba commune ya Tchangu mosusu to moni bongo pe lisusu ekopesa mai na cité universitaire ya Inikin pe na parti mwa moke ya Mongafula balansaka le 1er juillet 2019 ba travaux ya construction ya chaîne ya traitement d'eau oyo ekenda na captage tina pompage oyo esali bongo 3 ans usine ya Lemba Imbu ekomema quelques innovations opérationnelles oyo eza ko comparer na ba 4 autres existantes
totangi bongo station ya captage oyo bazwi compte na niveau ya étiage critique ya rivière Ndili en clair même soki na niveau ya rivière ezali na mai te izini oyo ekozangaka mai soko moke te lisusu na particularité ezali bongo télégestion télécontrôle ya ba compartiment ya traitement na yango à partir ya basali ya contrôle ba expert technique bakobanda ko surveiller elongo circuit pe banda ko démarrer pe ko arrêter ba machine même na distance grâce na ligne électrique spéciale ya 11 km oyo batire yango depuis station ya Snel Kimwenza izine ya Lemba Imbu et ko banda désormais ko fonctionner 24 heures sur 24 heures yango eza ko disposer na réservoir moko ya monene ya 5 km ya station na yango mise en service ya ba nouvelle usine oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala ezali usine oyo pai wapi ezali kopesa réponse appropriée na objectif ya ko améliorer quotidienne oyo population congolaise bazali ko vivre particulièrement ya ville province ya Kinshasa oyo ba confronté yango na pénurie d'eau potable na trimestre moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako inauguré usine moko ultra moderne ya production d'eau ya Mbinza Ozone na phase ya suka usine ya ozone ekozala na même capacité ya production na oyo ya Ndili epai wapi ezo considéré ti sikoyo neti usine moko ya monene station ya Lemba Imbu ekobanda ko occuper deuxième place na terme ya ba phase DP3 na yango ville province ya Kinshasa akoleka na 4 P6 usine ya régie des eaux totangi bongo Ndili Ozone Lemba Imbu Ngaliema Itex Africa Kintuka Pelukaya. Ville ya Kipushi na province ya Okatanga est vibré qui mardi 23 août na rythme ya relance officielle exploitation ya mine pe mibale ya kotonga usine ya Kipushi na société Kipushi Corporation cérémonie ezalaki présidé epai na ye moko premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo aza kuna na Okatanga. Bolanda ba détail elongo na Héritier Mapindele. Ville ya Kipushi, na province ya Okatanga, est vibrant qui mardi 23 août 2022, na rythme ya relance officielle exploitation ya mine, ya production ya zinc, ya haute teneur, ya misole ya kotonga, usine ya Kipushi, na société Kipushi Corporation. Boye entre Jekamina, Iveno et mine, cérémonie ezalaki présidé, et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Projet Oyo ezali éligible à lancement d'offres internationales ya Jekamine pour na yango 32% et kozala détenu et pas ya société minière ya l'État Jekamine Bosimba Kekiko pe Jekamine bango basignaki convention ya association depuis le 4 février 2007. Pour na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge Oyo apesaki coup d'envoi ya activité alobi mine historique oyo ezali symbole pona moto nyonso oyo ayebi cité ya Kipushi mine oyo ekototalize kala mingi te 100 ans yango esalema depuis 1924 na tina wana Kipushi ezalaki cité ya quelques personnes melelo ezana près de 450 000 habitants, grande majorité bazali ba jeune pe zali main d'œuvre oyo et zali ko nécessité prise en charge pour la communauté. Premier ministre alobi azane sengo ya que retrouver projet oyo koti na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kolinga création ba emploi pe amélioration ya climat des affaires na République démocratique du Congo. Atali site na nécessité ya ko faire bénéficier présence et investissement oyo et pas ya ba entrepreneurs locaux na cadre ya sous-traitance pe ezali obligation moko légale. Bien avant, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, directeur général ya Kiko Corporation a présenté qui na assistance consistance ya important projet oyo pona mboka. Gouverneur ya Okatanga Jacques Kabula Katwe Yepe a salué qui relance ses activités oyo et ko contribuer na matérialisation ya vision les peuples d'abord oyo chef de l'État azali ko prôner Bosimbake etika ki kosala depuis bambula ebele renaissance ya mine oyo ezali rendu possible suite na partenariat entre Ivano et mine pe Jekamine na nouvelle société
Kipushi Corporation. Un jour très significatif pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, oyo alobeli aboutissement ya processus ya makasi ya négociation oyo et permettre que après près de 10 ans jour pour jour relance le développement ya mine oyo et côté na cadre ya partenariat gagnant-gagnant. Après différents discours nouveau départ ya Kiko PG Kamine Bango Basali et la ya Sika pour na développer population ya Kipushi. Présidente ya Ivanoué Madame Mana Cloed yé a remercié Premier ministre pour la matérialisation ya partenariat oyo et zelamaki depuis Tango Molaï pour na kosuke sa série ya maloba PCA ya GCM Alphonse Caputo Kalubi a déclaré que azana sengo makasi motema na ye e bandaki kobeta makasi kasi lokola projet oyo esili motema na ye ekiti na mbala moko pambate makambo ekotambola malamu a remercier président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour a permettre matérialisation ya projet oyo ezelamaki tango molayi pe médiation ya premier ministre chef ya gouvernement ndenge esalemi bosimba ke premier ministre azalaki accompagné na mission oyo na ministre d'État en charge ya portefeuille Adel Kainda Maïna pe ministre ya mine Antoinette Nsamba Kalambay kobosana te conseiller principal ya chef de l'État na matière ya mine pe quelques conseillers principaux pe ba membre ya primature. Nouveau sélectionneur Yaba Léopard Sébastien a signé qui contrat mardi 23 août et longo na gouvernement Oyo et Zala qui représentait na ministre ya sport Serge Konde bolanda ba détail nango et longo na héritier Mapindem. Nommé manager pe sélectionneur ya ba Léopard A ya République démocratique du Congo Sébastien Desabre a signé qui officiellement contrat na ya 3 ans et longo na gouvernement ya République démocratique du Congo signature oyo intervenaki mokolo ya mardi 23 août et outi koleka na ministère ya sport Sébastien Desabre yé a remplacé argentin Hector Raoul Cooper oyo azalaki limogé depuis mikolo eleki pour na insuffisance ya ba résultat azali bongo âgé à 46 ans technicien français oyo azali kobanda aventure ya sika elongo na sélection nationale ya République démocratique du Congo pour na oyo etali éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations et pa wapi ba Léopard ya République démocratique du Congo bazali engagé bazana 0 point kasiye contrat na e ekokende ti na 2025 et pa wapi bazali kosenga ye qualification ya ba Léopard pour na Coupe du monde ezali koya après ya Qatar basengi epe lisusu aye bana ko positionner ba Léopard na ndenge ya malamu malgré place ya mabe oyo bazali na éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations et pa wapi bazana 0 point bapolaki contre équipe ya Soudan bapolaki lisusu contre équipe ya Gabon signature ya Sébastien Desabre et Salemaki liboso ya président AU ya Fédération congolaise ya football Donatien Chumanga pe ya ministre ya sport mwana mboka Serge Konde. Na masomo susu wasengali koyeba ke honorable Lebe Mupia député national Eli Afuna akitaki mokola mercredi 24 août na Kimbangu depo na ko inaugurer pont oyo asalaki na avenue Kingabwa témoin ya événement Domi Bendelo Ngwanza pe Nathalie Kaila Kapenda. Lokula na Jérusalem na entrée à Jésus-Christ mokolo ya Mandalala Yenani l'homme du peuple honorable Florent Lebe Mupia Pamaputa etandami na se baloyembo acclamation pona kolakisa esengo na bango bana Kimbangu 2 précisément na avenue Kingabwa bazui pona kokatisa ngambo na ngambo côté ya rivière Kalamu. Honorable Florent Lebe Mupia akati ribon symbolique pona kopesa bango go balekana na nzela o sans problème. Population atondisamaki na esengo basurnommé ye matembele ya simandako tebeli mingi na komona likambo oyo papa la biso asali biso papa Lebe oyo asali biso na Denis Kingabwa po bambula na tomona likambo boyete papa Lebe Mupia Florent atobelaki sisa bidimbu oyo ezali point liboso te asali soki tokei na avenue Tumbumani asali pont na 36e mairie asali pont na terrain ya Golgotha asali pont donc eza papa moko akende na parlement mpona kosunga peuple akende mpona kosala Nous remercions également papa pour la bonne volonté et amour pour manifester pour Nabiso Bana Kimbangu. L'homme du peuple a expliqué
expliquer geste na ye. Tant ya vacances parlementaires député molobeli pa kita na terrain kusuana ba électeur na ye toyoka ba difficulté na bango kusunga bango et puis kopesa rapport na likolo tant tozonga na musala yango na lelo ezalaki tour ya Kimbangu 2 na Kimbangu 3 oya kuinaugurer passerelle na salile bango. Nyonso oyo ezali ko confirmer attachement na ye na ba électeur na ye o bapesaka ye confiance après kobongisa école Saint-Gabriel kopesa mosolo pour la construction ya pont ya première rue ko soutenir chef de l'État pe ba FRDC na les amis de honorable Lebe kotia forage pe bureau ya quartier na makala kobongisa yango nyonso oyo ezali kotalisa attachement ya honorable Florent Lebe Mpia azali kolala pongite na vacances parlementaires terrain de terrain pour la souci ya bana ya funa honorable Lebe bana funa balobi bango bakobosa na geste na yo te vanda na yo bolamu eleki ebele bakozongisela yo na 2023. Nanga monepe honorable Rigobert Takumunde ya parti cher ya mwana mboka Moïse Katumbi ezali bongo ensemble pour la République asangi sek mokola samedi 20 août na siège na bango kuna na bare na commune ya Ngaliema ba interfédéral nyonso ya Lukunga epai wapi balobelaki makambo etali parti na bango bona ba détail. Honorable Rigobert Takumunde oyo bana nyonso ya Lukunga ba mesala kobenga ye yaya ya baleki asangisaki ba interfédéraux nyonso ya district ya Lukunga mokolo ya samedi 20 août na ba après-midi kuna na siège ya interfédéral ya ensemble pour la République oyo ezwami na bare Binza Ozone toujours na bokambemi ya président na bango Moïse Katumbi Chapwe na occasion pona kolobela mwa mokie maemaso bazali kolekana na kati ya parti na bango pe koyeba na kosangisa makanisi pona koyeba lolenge nini basengeli basala pona botombwami ya parti na bango ensemble pour la République mingi na district ya Lukunga Peko bunda makasi pona 2023 babimisa ba député ebele ezala na national topé na provincial na micro ya info lingala boyo ka monsieur Jean-Paul Mukadi ya fédération Mongafula ndenge a expliqué. Je sais parce que moi je veux pousser un peu bien dans l'élection. Alors pour pousser un peu bien dans l'élection, tu vas dans la terre tu vas dans la point de mission de Kanisi. On aura besoin de Kanisi non. Fédération nyonso ya Lukunga cette fédération tokutana comme ça tovanda tomeka kotala nini tokosala pour la terre ye mokope yaya ya baleki honorable Rigobert Takumunde mwana Lukunga ya tongo atalisi boye na mokona lelo ezali kokutana na ba fédération nyonso ya Lukunga ezali parce que tolingi toyeba ndenge tokopréparer 2023 parce que comme Angers bandi il fallait tous aller beaucoup plus sur le terrain que les années parce qu'il y a d'abord adhésion massive à niveau ensemble maintenant tout le monde capitaliser l'adhésion à l'union souveraine et va des unions pour va côté tu identifier ba moto tu va pas bandi wapi tu va kutana ka bango moko na moko pour tous ça activité auto kuzana na mbala oyo na avant que tozonga na parlement de kusala tu dis que maintenant ba fédéraux ba oyo bazali benga ba autorité locale ba modo ba di base di poser moko na moko ba di désidérateur la population N'enseignement Simba que Institut supérieur d'études parlementaires ISEP na moku c'est fongol déjà ba porte na bango po na ba inscription ya année académique 2022-2023 yango za ko salema na système ya LMD ndenge hérité mapindemi atalisi. Institut supérieur d'études parlementaires ISEP Namokuse bafongoli déjà ba porte na bango pour na inscription yango e bandaki depuis le 1er juillet pour na oyetali année académique 2022-2023 na système éducatif LMD ba inscription ekokende ti le 10 septembre yo mutu olingaka o comprendre na molai ba tâche parlementaire même yo ozali député topé sénateur en fonction occasion yango yo et pesameli bino na ISEP
po na kosunga population ayeba kosalela malamu pe komanyola likambo etali démocratie boye ba faculté ezali ebele toza na faculté ya science juridique pe administrative kuna toza na option lokola droit parlementaire toza na faculté ya science ya information pe ya communication kuna toza na option communication politique et parlementaire na oyo etali sciences techniques de secrétariat toza na option secrétariat des institutions parlementaires et interprétariat toza pe na faculté administration et gestion des ressources humaines kuna option ezali administration et organisation du travail parlementaire pe assistanat parlementaire. Enfin, sciences ya informatique de gestion kuna toza na option programmation pe gestion informatique des institutions. Na ISEP kuna okoyekola okozwa ba enseignement kitoko baza na de vacations ya liboso ezali bongo vacations jour ezali kobanda de 7h30 à 15h30 ya mibale ezali vacations soir kuna ba cours ezali kobanda de 16h à 20h30. ISEP ezwami wapi kanga adresse oyo malamu avenue Taboulay ex Tombalbay numéro 1353 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya Notre-Dame de Fatima. ISEP eye pour na formation na bino ozali député ozali sénateur même ba oyo bazali en fonction to ozali assistant parlementaire to pe suppléant to pe olingaka kosalela yango ISEP ezali wana pour na formation na bino eza pe na centre de recherche en études parlementaires kuna ba organizaka ba séminaire ya kafu pour na koyeba ba tâche parlementaire nyonso boye na boyinde oko renforcer ba capacité na yo bokende na lombango pour na ba inscription ezali kosalema pambate ba place ezali vraiment limité boye pour na ba renseignement nyonso esengeli ko contacter secrétariat académique ya ISEP yango ezwami toujours na kati ya Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe tope bobenga na ba numéro ezwami na se ya écran na bino. ISEP elobi démocratie et komanyolama bato nyonso bako comprendre ba tâche parlementaire. Grand concours ya bourse ya soutien na $200 américains kuna na université canadienne au Congo et ko salema le 29 août 2022 bokende ko remplir formulaire na campus ya Limited Première Rue Boulevard Lumumba. Nathalie Kaila a pesibino ba détail non. Ya Congo, ya Kinshasa en particulier, ba diplômé d'état, ba finaliste oyo, bozali kozela diplôme d'état, ba travailleur oyo, ba lingi ko kolisa savoir na bino, sango ya malamu po na bino. Université canadienne au Congo, eye ko pesa bino opportunité na kotanga à l'aise pe na primo ko ya kitoko yoka grand concours ya bourse de soutien ya $200 pona oyo bakozwa après concours pona frais académique na bango olingi o épargner na bourse de soutien na o etali frais académique yoka Kimambangu na Université canadienne au Congo pour réserver esika na ko remplir formulaire pour Kalamingite concours ekosalema le 29 août 2022. Droit ya participation na concours oyo eza kaka $25 ya pamba. Oza déjà na charge soki ozwi na concours oyo olingi charge esila baboti na yo basalela mbongo mpona maleki na yo na $200 oyo soki yo ozwi na concours eza ya kozanga te. Frais académique na yo eko diminuer déjà. Yoka Université canadienne au Congo bazali kozela yo na siège ya campus ya Première Rue Boulevard Lumumba. Pour na kosala déjà inscription na yo na ko remplir formulaire. Kobosa na te examen ekosalema le 29 août 2022. Yaboye na kotika la simate. Du 1er au 30 septembre, Bokende na Basiba, Eric Nyonso, Oe Ezali na ville province ya Kinshasa pour un pré-enregistrement et pas yoapi ekosa les ma avant développer Oyo Eza prévu na mois ya octobre ndenge Nathalie Kaila Kapenda à Sosol Sivino.
Bana Kinshasa bana Brazzaville tolobaki déjà les 1er septembre au 30 biso tobandi ba préenregistrement mutako sabino te préenregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko lingo sa mulongo te na octobre tango développer bandaka boyebi ndenge na agence Eric Travel bat bayaka ebele alors soko lingo ta na mulongo te yaka déjà ko sala préenregistrement tolobaki bien ko beta développer na agence Eric Travel soko yo sur place eza na $5 bino pe bato boza musika bobanda déjà ko komena biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même ko beta développer à distance mais ko bosana te tolobaki très bien to répéter yango bien développer année oyo et obeta ma sans passeport donc so za passeport bomba yango et permettre yo soko gagner ndeto sela oba démarche donc déjà les premiers préenregistrement et Zobanda le 1er septembre et au Kendeti le 30 septembre octobre développer bandi soko beti ou ekoleka pona kozwa acquise de réception na yo nde biso totomeli bino nyonso bonne chance. Tozongi na enseignement pour la côté Sabino ndenge kuna na école chrétienne Les Rochers ba fongoli déjà ba porte na bango pour na ba inscription ya année scolaire 2022-2023 école chrétienne Les Rochers ezwami bongo na 10e rue industrielle na commune ya Limete Nathalie Kaya Kapenda. Pour la inscription ya 2022-2023 école chrétienne Les Rochers ba fongoli ba porte pour la inscription yango ezali ya ofele pona ko permettre bana bazala bongo na accès à éducation moko ya qualité école chrétienne Les Rochers ezali 4 moko agréable pe dynamique pour l'encadrement ya bana na bino oyo ekosala ke avenir ezala bongo très rassuré lokola na direction ya crèche kuna bazali koyamba ya bana ya moins de 2 ans c'est-à-dire ko banda na 9 mois na maternelle de 3 ans à 5 ans, éducation de base et bandi bongo, na 6 ans ti na 13 ans, ba filière o ezali mibale, anglophone pe francophone. Yako samba kutu ezate, awa ba matériel didactique ezali ya kafu pona ko permettre na bana na bino ba s'adapter na ndenge moko ya malamu. Rien ya ko envier na ba o ba vandi na mikili ya poto. École chrétienne Les Rochers eye penza pona formation ya bana ezali parmi ba meilleures écoles na kati ya Afrique. Bozwango na commune ya Limete, particulièrement na 10e rue industrielle numéro 22C. Ba inscription ezali ya ofele, tolobi bien ezali ya ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023. La différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites. Pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. École chrétienne Les Rochers ezali kozela bino bokende kokomisa bana na bino pambate ba place ezali vraiment limité. Kuna bokukuta ba conditions nyonso o ezali pour la formation ya l'élite congolaise. École chrétienne Les Rochers, l'éducation qui fait la différence. Malembe journal ya peuple pour na peuple comme Manasuka héritier Mapinemi asala elbino info ya ba journal. Mbote na bino to fongoli info ya ba journaux na poko ya lelo po na kotalisa bino ndenge quotidien la prospérité a commis na inae. Alobi boy, usine ya traitement ya mai ya Lemba Imbu Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a matérialisé promesse Korepe a réaffirmé volonté nae ya ko accompagner ba grande réalisation ya République démocratique du Congo. Concert alobi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki mardi 23 août na usine ya eau potable ya traitement na yango na Lemba Imbu kuna na commune ya Mongafula et pai wapi 35 000 mètres cubes mobimba et kobanda kopesama et pa ya population par jour ezali eloko moko ya munene oyo amélioration ya ba conditions ya vie ya population ya ville ya Kinshasa et komona na polele l'objectif na ngambo na e abeti masolo ya décès ya 65 détenus na prison centrale ya Makala.
confrères. L'objectif à lobby, à travers communiqué de presse moko Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme à Salaki, Bazali Kobanga Mingi, Pambate na prison centrale Yamakala, Bato Bakomi Kokufa Ebele, na enquête Basalaki Kobanda na avril, tina juillet 2022, Batalisi ke 65 personnes Mouimba, et si Bakufi, kasi ba mesure moko ya malonga, ezali kozwamate, pona kosuki sali kambo oyo, ndenge Bato Bazali Kokufa ebele na prison centrale ya Makala na sport kuna kaka na journal l'objectif auteur alobi Sébastien Desabre a signé officiellement contrat na yepo na 3 ans et longo na gouvernement ya République démocratique du Congo. Sébastien Desabre ndé a co-diriger désormais ba Léopard ya République démocratique du Congo. Voilà l'information oyo ndé tosoki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci à Rete Mapindemi pour la info ya ba journal où tu conseilles la biso yango de pessinga nzela na boucle journal peuple pour na peuple na kosuki sango bongo teston que na remercier Christian Luende oya kumbela ki édition et pa wapi na sima caméra tozaki na domi bende longwanza montage et simba maki et pa ya Fabrice Lundomi journal ya peuple pour na peuple zaki supervisé et pa ya madame Nathalie Kaila Kapenda pe Rete Mapindemi bande ko botika na malamu ngala bino tokutani mokona lobi kimia na koles o mabota mabino au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi